Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Tata Judith se porte très bien, très bien, hein, malgré moi, épidémie, mais ce n'est pas grave. Mbote na batu nyonso balingaka biso, mbote na batu nyonso bakonsideraka biso, mbote na batu nyonso oyo bayaka quand même kotia ba commentaire na bango, bayaka kopartager, bayaka koyoka sango malamu tomemelaka bango, bayaka koyoka maloba kitoko oyo tolobaka, topesi bango mbote na bango pe matondo mingi, tika ete nzamba lola apambola bino massivement. Napesi merci beaucoup na sponsor officiel oyo ezali Ede Beauté, ezali na sima nanga, e moto musu ako otunanga Tata Judith ezali nini, eza pona bato baza na problème alo poso, tampon nduta, problème nyonso ya nzoto la famille. Karibu, les sel numéro ezaka numéro ya Jika, o ezaka na Jika TV News, yango numéro pe okoko ya na Ede Beauté, bakoyamba yo na maboko polele kolika. Merci beaucoup la famille. L'actualité nous oblige, boyebi ke noso Tata Judith abandaka toujours na basango ya mopa o mokonzi. Soki Tata Judith abandaka toujours na basango ya quartier latin ya mopao, quartier latin ya Cindy le Cœur, quartier latin ya ba musicien, ba cowboy, ya ba bato ebele, quartier latin ya ba mama ebele, quartier latin ya ba papa ebele, quartier latin ya ba jeune fille ebele. Tata Judith abandaka toujours na masolo ya quartier latin. Est-ce que toza na masolo mususu na quartier latin na minute oyo eleki conseil ya hippodrome ngana kanisi ezate? Na lobi bien. Tozali na masolo mususu te. Toza penza na lisolo mususu te. Oye koki ko betama. Oui, tokoki ko chaba mungwa, tokoki ko chaba pilipili, tokoki ko bina, tokoki ko sauter, mais tokoki ko lekisa hippodrome jamais. Parce que hippodrome yende tata, hippodrome yende mama, na minute oyo pona quartier latin. Alors bafani ya mopo mokonzi, bafani ya mamasi Kwiza, Mukuye, Nulwa, Bofanda, Tosolola. Est-ce que babillé ça va? Est-ce que babillé ça va? Sondage déjà est passé 70 000. Tozo le bela 70 personnes étaient. Tozo le bela 70 000 personnes. Est-ce que l'équipe n'a pas posé question? Bafana mo pa o mukonzi. Parce que Kofi ce n'est pas n'importe qui. Kofi a sa légende. Concert y a ba légende. Il faut les canana ndenga ba légende. Kobeta ma solo na internet, kobeta ma solo na YouTube, kobeta ma solo et que seni na ba réalité sur le terrain. Bande koto, beta ma solo kitoko. Concert ya ba légende, il faut zala na bokeseni na ba concert ya ba tumusu mususu. Est-ce que na lobi bien? C'est comme ça tout oyebi ke na Congo to akana légende bobeleka moko. Na lobi na ndenga mabete. Tozana bakulutu na biso on a continué à kopesa bango respect. Werason. Ngiama makanda werason et papa n'exaucé. Wallahi na pesa ki respect. Ah, na bossa ni nan. Na bakulutu na biso. Vieux Joscar. Ce qui n'a prononcé comme on est bien mo. Na pesi pe ba respect. Nani lisus. Nani lissus. Parce que faire rigoler Aza petit frère. Fali pour pas Aza mouana. Il n'en suit Aza mouana. Fabrigaz le maestro. Aza na nou mouana et pas Werason. Aza pe mouana et pas Koffi Olomide. Est-ce que tozo lo ba bien? Yango na lobi concert ya ba légende boke sene sengeli ezala. Bande ko bafani ya mopa o mokonzi bola muka. Bafani ya mopa o mokonzi bola muka. Na moni neti mwa pongi moko bo ezoya tola muka na ba pongi. Na o la musabino boye ba ke muto ko beta le 19 aza légende. Concert ya légende et sengeli ezala différemment.
na batu mosusu na lobi mabe so na lobi mabe bolimbisa tata Judith ezaka mandenga koluba bafani ya mopao mokonzi bolamuka bafani ya mama si bolamuka bamure na bamureze ya la bonne musique bolamuka bato balingaka musique ya mboka na biso bolamuka diaspora congolaise bola na biki boza déjà olamuka mais na lingezala na ba preuve palpable ya koloba que le 19 et ça va tomber ça va inda ça va bouger. Ça va tomber, ça va inda. Na linginde za la bongo. Ah oui, oui. Parce que mon pa waza légende. Tant on sala raba débat, to beta raba débat ya ba légende, nandenge mususu. Concert ya hippodrome, eza concert ya légende. Légende o bakalela, légende o bachaba kali ya modèle na modèle, ba yebisa pe légende wana ki yondo zaboy obetel sous musique na poto. Yondo zaboy musique na poto pona yo abu pia yondo zaboye c'est fini pona yo po biso bato mokili to juger que oza selon ba propos ya bato internet selon ba propos ya bato balingaka yo te. Mais alors les gens d'azobeta ka bato ba juger que les gens dans la kisi ke naza légende nazo beta musala ya musicien ezalaka kosepelisa bafane na ye bafane musala na bango ezalaka komema star na bango likolo. Est-ce que nalobi bien na minute au devoir ya kofi envers biso envers bafane na ye eza que jour wana le 19 kukule wana boyo kaka ye na mama si wana boyo kango kande boyo kaka autotune ezala te boyo kango penza na son naturel tant boyo kango bo senti penza no eloko moko ezo beta eloko moko ezo do mutu moko azo yemba do son moko boye do il faut mutu ya eza na studio bache CD to eza ye moko ya yanga na yoka mopao na mama si na Brazzaville en face. Nasina yoka eba mbala ebele me wana ezala na basale moni basale VIP bavoa tango mosusu ezalaka bloqué o senti que non basale ezobimisa bavoa me na yoka ye na palais de congrès ya Brazza na mama si face à face boy na mituna bachie CD to eza couple olomi dende zoyemba to quartier la te zoyemba ya quartier la te kota na animation tala ozo filmer mais oyoki luketo eza koloba mama ningana ta mwa muke luketo ezo loba yaya ata image ko boujaka kuna pe kuna na internet jika telemisa téléphone bien ngape koto yo nazoyo kangwa suma wana bien te nazomona kingo ezo kende kabui. La famille, il y a des choses au senga au monango boye. Peut-être bon jijarabango de loin. Il faut aller vivre, Cindy le cœur de près. Et sengelo kenero comment na ye mama si olomide de près. O kenero juger ye de près. O kenero tala ye face à face. O ye ba pena mwana mwasi oyo aye mara de vrai ou bien ezalaka manipulation ou bien baba ya wana zosenga bafani ya mopao bafani ya mama si botombola couple olomide botombola quartier latin likolo bomema quartier latin na niveau bolingeli tala débat ya musique ezalaka débat ya tango mutu na bino abeti concert bolobi te oyo na oyo ekokani te ona oyo ekokani te débat ya musique ya wana bolinga te après concert à hippodrome banalise salim ba live et salim ba mafinge kozala mais faisala ba mafinga avec pièce ofingi to zongi selio te ma Charlie
bolobaki eza festival ezalaki festival te eza concert te ma Charlie bolobaki aobeta mpiaka me 300 000 personnes batondi. Voilà ce que nous vous invitons à faire. C'est que Tata Judith, Jika de tous, la mère des nations, Dadawa Taïfa vous demande, les amoureux et amoureuses de la bonne musique de Koffi Olomide, les tchatchoman, ceux qui n'ont bien bien, bolimbisa, n'ont bien. Ah oui, n'ont bien. Bato balingaka mamasi, venez d'abord. Tim mamasi, venez. Tim mamasi, venez. Vous croyez que quoi? Venez. Vous voulez soulever la reine mère ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Bazoyaka po bakitisaï. Alors, Tim mamasi. Le Tindilove ya monde entier. Na mini choyo. Ya penza ba live ya batakte. Na mini choyo ba live ya batak ya na batante. Parce que na mini choyo évangélisation selon hippodrome. Na yekande ko rappeler sango malamu selon hippodrome. Omoni makambu vie na biso waze kwa zo sala. Vie waze kwa zali ko évangéliser. Parce que nga déjà bandara la na longola vie waze kwa na liste ya banduleman. Ah oui. Ah oui. Vie waze kwa azala analyste. Ata nandenga bien, nandenga normal, nandenga mabete, to aliba panzi sango. Vie na biso waze kwa na liste ya bandulemani ya Congo azala rati. Azali koya kosunga. Ndeko na ye ya mobali oya lingaka mingi. Po mutu nyonso ayeba keno azana concerne hippodrome. Azali kosala évangile selon hippodrome de Vézel. Rien que ça. Nakosi te. Nabakisi te. Eza lokuta te. Ah oui. Est-ce que mon toiseau est kosala évangile? Tokoki kotala yete parce que y a une habitude batala kaye, batia kaye mwaka. Mais le quoi zo sala évangile selon hippodrome la famille. Na minute ope biso nyos tozana mode évangéliste selon hippodrome, sangomala selon hippodrome. Le quoi tozana mode ya sangomala selon hippodrome. En tout cas toi on a choisi. Ah oui, toi on a choisi. Yonde zala mobiliser, yekuna zala mobiliser. Yekuna pas à la mobiliser, biso tout à la mobiliser, toujours pour nous soutenir les gens d'Amboka na biso. Koffi Olomide. Et c'est très important la famille. Très important, je vous jure. Koffi Olomide a mérité double honneur. Et pas ba fan de naïe. Voilà. Et pas ba fan na ye. Ba matisa ye likolo. Parce que ba fan tout ya ba musicien oyo tozaka na bango. Eza ba fan na Koffi. Azo mérité double honneur et pas ba fan na ye. Double honneur na ye ya yo ya ye kuna honneur ya bato ebele. Koffi Olomide azo mérité yango elongo na mamasi. Alors, il n'y a rien occupé. Koya ko beta pia et beti pia. Non. Awa tozo jouer kana évangile selon hippodrome. Les autres ont les 5. Ah oui, hein? Les 5. L'obi les 6. Bilo bokanisi penza keno mikolo ezali. Poto sala débat ya simandako. Bokanisi penza mikolo ezali. Poto sala débat ya bana mike. Bokanisi penza mikolo ezali. Yango na sengi. Bafani tout ya quartier latin. Il faut se mobiliser. Biso tozo sala effort. Ata emploi de temps na biso eza mobulu. Mais toza ko se rappeler que non. Vieux Rambo. Et l'on a maman na biso la reine mère. Maman Esther. Sindi le cœur motema ya batu ya Koffi Olomide. Moi si ya mobali moko.
bana concert ya vie na bango. Nakola la boite. Des personnes ba komelinga mama jikozo yo kanate nazali nazoya. Bokanisi na koyo kanate au moment où hippodrome mezali nazali. Nazoyo kana. Nazoyo kana. Nazoyo kana mais tozana 1500. Tozana 1500. Ata tozana poto yaya. Nana oyebso ke poto tozana poto to fandaka non. Mais sango malamu selo hippodrome ezozela biso na po na porte. Na minute oyo, pas question de bouger. Pas question de mise sous pia non. Nous sommes concentrés. Parce qu'il y a la bonne nouvelle. Nous sommes concentrés. Là maintenant, on doit montrer que Koffi Olomide n'est pas camarade de quelqu'un. On doit montrer que Koffi Olomide, on peut tout dire. Mais, sur le plan professionnel, il restera légende, l'unique en RDC. Personne ne peut changer ça. Personne. Même ses ennemis. Même ses ennemis. Alors la famille, soyez concentrés. Et jusque là, il y a les gens qui me disent, Jika Tozana yo awa. Il y a quelqu'un qui est en Europe, qui a dit, Jika na tche moi 200 € na nganje, hein. Yo moko yebini no sali lango, hein. Na tche 200 € na nganje. Oui. Na expliqué que Koffi a obéta concerté. Na yebisi yo pe na bandeli Koffi a obéta concerté o indimanga. Sko lokola ngana na mbongo ya ngato sala na ye baje wana te. Abi ok. Abi soka beti te Jika pona yo sosoni na opeso mbongo wana. Voilà. Na opeso mbongo wana. Ache pena 200 € na inanje. Aza sûr et certain que Koffi Olomide obéta te. Tozana bino bomona makambo esalima. Na seki. Na lobi muto koza la sirbo ete abite to yeba viwana. Obéta te. Tozana yo na opesa yo 200 €. Na yebso ki na peso 200 € wana. Pondi make makamto lobanga na bino ezaka ya solo Koffi obéta te. Na yebisi ye. Ba ofele baze belé. Ba oluka même ata sapato. Yo sunga. Bomba yango. Bomba. Bomba. Mais mon pas obéta. Bino tembe biso tembe. Bino tembe biso tembe. Hippodrome kakande. Toza nango tozota la lisu likolo muninga. Alors bafana mo po mokonzi boyo kise sonité. Bafana mama si boyo kise sonité. Mobilisation. On a ne salimate et salima. On a ne salimate et salima. Na obandila. Polémique qui n'y soit salité comme man internet na minute oyo. Et ça évangélisation selon hippodrome. Bango bako changer langage te. Bango il faut pas dire que na game ya koloba concert ezate. Mais ndenge bakomi ko rejoindre biso que concert eza c'est que tolongi bango. Nde bakomi ozongela biso ka ke no concert eza c'est que tolongi bango. Match sili biso toza balongi. Est-ce que toza na débat? To na débatté. To na débatté. O batanga kombo aboye batanga kombo ezata na sens moko. Ah ouais, ça évangile selon hippodrome des Vaisselles de Paris. Le 19 juillet 2025. Je crois que Moutounio Sazana Katia Koyeba. Moutounio Sazana Katia Bosso Soli. C'est très important. Ah oui. Tommy Bomba bilongité tozala ba hypocrite.
Alors, bafana mamasi, réveillez-vous. Maya de Caire. Maya de Caire. Na France. Yasuki Sabam. Bisous. Bafana mamasi, tobongama. Bendele pepa, ya hippodrome comme toujours. Parce que ça concert, ya ba légende. Ba légende, concert na bango, ezaka ndenge moko na ya bato nyonso te. Nde balobaka, oh na o ekokani te. Je vous aime, je vous adore. To se retrouver na prochaine numéro ya l'émission na biso mususu lobi. Zamba pesa biso makasi quand même lobi lisusu toya. Toya na moni boko na posa na biso makasi. Toya lobi bisous là-bas. Hippodrome ndel makambu ba komela mai na tunga. Nano balelite. Dengri.